magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Compromis est mis entre gouvernement congolais Nanzila et ministère économie nationale l'opé opérateur économique sur baisse y a prix y a produit surgelé désormais biloko ezo kita de 30%. Ituri encore 9 civils tués lors y a attaque attribué na rebelle Adolf na Irumu. Assemblée nationale côté na a tiré en place commission paritaire pour na formation un nouveau bureau ya centrale électorale lelo mokilezo célébrer journée internationale de gaucher na sport. RDC à perdre 4 places n'espace mondial toko zo ba détail ya ba élément union sona kati ya édition na biso ya lelo ka enbenyozo magazine onzene sengo yako présenter les bino. Beauté, merci na confiance pe fidélité na bino o bozali ko continue ko pesa biso tikato fongola. Édition lelo na 15e réunion hebdomadaire ya conseil de ministres o ezalaki présidé na chef ya gouvernement congolais Sama Lukonde oyo et salemaki par vision conférence quelques points ezalaki na ordre du jour notamment réduction ya train de vie à l'état pe sous baisse ya ba produits surgelés bakisela yango baisse ya ba billets d'avion pe sous situation sécuritaire ya est démocratique du Congo ezalaki na ordre du jour tokozonga la bino ezali koya pona kopesa bino ba détail na nyonso elobamaki kuna elobaki on est bandeli bonne nouvelle pour la population congolaise compromis ezwami entre gouvernement pe ba opérateur économique au bateka ka ba produits surgelés ba ndimi bango nyonso longo que biloko ezo kita de 30% bolanda détail et pesami na image puis commentaire. Bonne nouvelle pour les consommateurs et population quinoise congolaise en général. Discussion entre gouvernement et importateurs, il y a des produits surgelés, na sujet à baisse effective, il y a des prix. Et ça qui bouclé jeudi 12 août, n'a pas quoi 2 jours. Et ça qui suffisant pour nous se mettre d'accord sur le prix à quoi appliquer dans le marché. En attendant décision définitive du gouvernement pour appliquer le prix juste selon banquette oya salaki discussion yango ezalaki conduite na ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalouba assisté na collègue na ye ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa wapi discussion yango ezalaki koyeba pe ko comprendre pour nani ba prix annoncé wuta 9e réunion ya conseil de ministres kino lelo ezalaki kaka appliqué te na marché pe population ezo continuer kolela. Les équipes question que le gouvernement ait tenir compte de la préoccupation et opérateurs économiques par rapport à la réalité et opérateurs économiques sur terrain pe ndenge ba importa kabiloko. Jean-Marie Kalumba asengaki na responsable principal ya ba société exportatrice ba proposer ba prix na ko tenir compte na ba vraie charge na bango. Après discussion, procès verbalement que ezalaki signé na ba société importatrice pe gouvernement oyo impliqué baisse d'environ 30% par rapport à prix actuel. Ngambo na bango opérateur économique ba sepelaki makasi na aboutissement erré ya ba discussion oyo gouvernement esali na bango pe ba estimer que ba ko fournir ba effort pour na ko approcher pouvoir d'achat ya population congolaise pe ko sala ke population SCPLA. KNB News na bino ekitaki sur terrain pour na ko approcher ba vendeur pe koyeba lolenge kani ba sombela kabiloko pe lolenge kani ba yamba kisango oyo boyo kanenge ba lobaki na micro ya magazine na bino. Bon, jusqu'à présent tout le monde bloko moko te ya kolia ekiti. Tout le monde bloko moko te ya okita. Ndenge tozo ke osala bacha et contraire kutu tozo mona de bloko kutu mati. Par rapport à tout bandé ko somba na ba prix à lelo vraiment zo pesa biso vraiment en difficulté makasi carton ya soso tout bandé ko somba na $18 mais lelo auto ko somba ngo na $22 carton ya quiz tout bandé ko somba na $15 lelo tozo somba ngo na $21 vraiment eloko o eza
ya kokita vraiment selon ndenge koyoka ya bato eza vraiment lokuta vraiment le contraire kutu tozonyokwama makasi te lo ekiti te ka nde boyoki fe toyoka ye bongo pour le moment te eloko moko te ekomi kutu parce que biloko tomata chaque jour ate eloko moko ekiti te ate eloko moko te ekiti bakonzi yango bakatwanda koloba kaka mema tolobaka plus que chaque jour atwanda koloba lelo chaque jour so okota bakoyo soso bazoloba na babefoa so bazoloba eloko moko te boloba nini bakonzi yango kaka boso olobaka chaque jour banda baba biloko yango ya bango ekoya ti lelo ate eloko eya eza te so baolobaka poane baolobaka poane siki eloko eza te boloba poane bendosaka eloko eza vrai bolobi fe eloko eza te boloba te banda baba biloko contenant babiloko eza kokita $10 ate eloko ekiteya te ematiki tu plus susu koleka biso toyesaka bakonzi boye biso tolingaka bakitisa biso biloko toliaka bien te biloko emataka chaque jour biso tomonaka yango te bango bato balobaka mais biso tomonaka eloko te biloko ezaka yomata papa biloko ezaka yomata batina biso bafoto bafacebook banini tomona eloko moko te emati na kompani nini toyeba te papa namonaka nyonso azezaka mambo ya lokuta batika totekaka biloko nde totekaka tika totangela bino quelques produits au ekiti de 30%, cuisse de poulet 10 kg et côté kamana $15,9, poulet entier 10 kg et côté kamana $15,5, côte de porc 10 kg et côté kamana $16,8. Chinchard Ram Mobimbe côté kamana $1,44 par kilo. D'importateur surgelé au ezali Sosemex égal Pesokin bazali engagé pour na kokitisa pe quoi faire appliquer nouvelle tarification en attendant décision définitive du gouvernement sur bas prix au esengeli vraiment et à la mise en application. Accord entre gouvernement et importateur, il y a des produits surgelés et intervenir après signature et arrêté ministériel portant fixation de prix de vol domestique. Oyo déjà zala qui signé peut connaître baisse nango sango oyo et pesi kitoko pour la population quinoise. Kinshasa et l'équipe partout. Bango pe bayambaki yango na sengo population quinoise bazangaki ya kolobati na micro ya Peggy Ilunga concernant baisse de prix ya ba produits surgelés bolanda population ndenge se déchaînaki. Mon côté biloko ekiti te toyoka ika balingi bakokitisa soso mais tomoni côté biloko nyonso tomoni eloko esika ekiti te pisikoyo tozozilaka toyokaki tolandaki mpe balobaki yango na baradio na batv ke biloko ekita bakokitisa soso bakokitisa baloso biloko nyonso te okita mais ti sikoyo nano tomoni kote ekiti te bakokisaka maloba na bango nde balobaki soki ekiti tosepela makasi ekiti te papa toyokaki kaka tomoni yango te ata na kati ya zandu nde toza na zandu biso nde bato memaka nouvelle na bato baa na cité toyoki kaka me totikali komona yango te oyo ata ya motakala oyo elata elamba tomoni yango te so bamoni ke basala biso likama malamu te batika oleke baloba batiki biso kaka bongo ke bapromettre biso wana eza ndoto ya baba te yaya wana ndoto ya baba batika biso tofana biso wana nde tomesa na rythme na biso tokendelaka ndenge wana okoyebisaka pe te biloko moko ekita me emonani nango te eyokani kaka papa so kutu so okena likambo wana bafingi nde yo ondenge ngani mpe nalobaki biloko ekita donc so bamoni ke oyo basala bango te batika biso kaka tofanda batika biso kaka tofanda biso mpo babebisa morale na biso toyoki ke biloko ekita tomoni te me toyoki kaka moto ebebi ti toyoki kaka ya koyoka nde balobaki ke kokita ekiti te soso ekiti te loso ekiti te eloko moko te ekiteli koteni mponi kopesa biso bapromese ya lokuta bongo eza malamu te wana eza kwa mobali azoluka escroke mwasi akopesa mwasi bapromese ya lokuta apesi escroke asimdi yake bakonza mboka batika mpenza makambo wana batika kokosa biso wana eza escroquerie batika kokosa biso biloko soki ekita nano mpo baye koyebisa biso ke biloko ekiti mais nano ekiti te bango mbala moko baannonce ke ekitela na venir en tout cas batalela biso mpena likambo oyo bakitisa biloko mpo tokoka mpe kovivre bien eza kaka cher soso eza kaka cher
Totika Kinshasa pour la Est République du Congo wapi 9 personnes bakufaki lors ya bataka ya ba ADF na Irumu. Nathan Siata apesi biso ba détail. 9 personnes bakoufi l'espace il y a 24 heures na chefferie ya Wallace et Vonkutu territoire ya Irumu na province ya Ituri. Ba civil oyo babomi bango entre mercredi et jeudi 12 août 2021 ndenge ba source officielle pe société civile locale azali kotalisa yango mokola lelo la presse. Ennemi a opéré na plusieurs villages oyo ko se trouver na limite entre territoire ya Irumu na Ituri na oyo ya Beni na Nord Kivu notamment na Mambume Kalalango pe Bayei ba équipe na biso ezali déjà sur terrain pour na koyeba ndenge ni likambo oyo ezali pe déjà décor il y a 9 personnes oyo bakufaki ekunami déjà mokolo ya lelo ndenge atalisi Adidas Mupika chef ya village Samboko na Ituri. Ba civil oyo bakufi bazali bango nyonso babita ya territoire ya Beni ndenge société civile locale oyo azali ko préciser. Ba civil oyo nyonso bakufi bazali ba habitants ya territoire ya Beni ndenge société civile force vive oyo ya localité ya Mamove azali kotalisa awa puisque ye azali localité voisine ya chefferie oyo touti kotanga na Ituri. D'abord, journée ya mercredi ennemi abomaki 3 personnes na tapis rouge na Kalango et vert ki salaba. Pe mokolo ya jeudi auti ko exécuter 4 batu mususu na même région pembeni ya Bayei na nord est ya Mamove na plus ou moins 20 km na partie ya Ituri. À part bilan wana 7 personnes mususu bayi ko bakisama pe 2 civils bauti ko sala exécuter na tongo ya lelo bango nyonso ba habitant ya Nord Kivu pe babandaki ko kende na Ituri pour na ba activité na bango ya bilanga ndenge a expliqué Kinos Katou au président de la société civile locale. Na bongo ndeko oyo azali ko sala appel na ba autorité militaire ba mener ba offensive contre ennemi na limite entre territoire ya Beni pe Nord Kivu na oyo ya Irumu na Ituri. Lisusu azali ko inviter population na vigilance pe na collaboration na ba FRDC pour na ko dénoncer ba mouvement nyonso oyo ezali suspect na kwena bango po armée asala musala na ye. Pe état de siège ezala effective na 2 provinces oyo ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Tout ce qui est toujours na Est wapi po na kosilisa définitivement ba massacre na Est République démocratique du Congo armée ezali décider lobby l'équipe a présenté ki mindu ki ya solo na population pe batalisa ki ndenge bazali déterminé à kosilisa ba massacre pe guerre kuna na Est na nzela état de siège Nathan Siata zongi le sous pour na détail. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FRDC ba déployer les sous mokolo ya lobby artillerie lourde ya sika pona ko silisa définitivement na ba rebelle ya force démocratique alliée de ADF na région ya Beni pe ba groupe armé misus o ezali actif na Nord Kivu. Ba nouvelle arme d'appui oyo pe ba saut de chars de combat les sous na ba drone ezalaki présenté na population lors ya caravane militaire oyo ezalaki organisé mokolo ya lobby jeudi 12 août 2021 na ville ya Goma pe na territoire ya Nirangongo. D'après armée ezali bongo démonstration moko ya makasi na égard ya ba groupe armé nyonso oyo bazali ko sala ba bêtise na Nord Kivu. Porte-parole ya 34e région militaire azali ko affirmer désormais que ba groupe armé nyonso ekozala anéanti ko bandana ba ADF. Ezali sous message moko très fort oyo to lancé à l'endroit ya ba groupe armé nyonso sans distinction. To yebisi bango ke état de siège oyo ekotika groupe armé moko te actif na zone oyo biso tozali na responsabilité. Avec ba moyens oyo bozali komona sikoyo tozali capable pe tozali à mesure s'il faut ya quoi planir ba montagne nyonso esika oyo ba FDLR bazali ko batama toko sala yango ko coiffer bazamba nyonso ya Nord Kivu esika wapi ba ADF bazali ko fanda tozali capable ya ko sala yango ndenge arasiraki major Guillaume Njike Kaiko porte-parole ya 34e région militaire liboso ya presse locale mokolo ya lobby jeudi.
Pendant ce temps, l'organisation citoyenne va présenter bilan moko largement négatif. Il y a état de siège 3 mois après instauration nango. Loucha par exemple va affirmer que 533 personnes va koufi na 3 mois na nord qui vous peine à Ituri. État de siège intensifié par violence armée pe ba violence il y a droit de l'homme. Armée pour naie azali ko rassurer pe azali ko affirmer que état de siège azali ko produire ba fruit moko ya malamu lisusu kolta lisaki. Au moins une centaine ya ba rebelles ba serandaki bango moko na plusieurs territoires pe lisusu ba rebelle ADF et belé ba bomi bango lors ya ba affrontement entre bango na armée na Beni. Malgré nyonso wana Lushaye azali ko s'opposer na prorogation nyonso oyo ya état de siège e ko senga et salema na nzela ya parlement. Lors ya plénière au Salema qui lobby l'Assemblée nationale élu du peuple adopté peut bâtir en place commission paritaire au Yokosala que nouveau bureau ya CENI et tient en place bon on a ba détail une image puis commentaire. Députés nationaux adopté lors ya plénière il y a jeudi 12 août 2021 projet à résolution portant mise en place la commission paritaire chargée à examiner le dossier individuel ya batu ba délégué la commission électorale nationale indépendante CENI na Mokose. Toyeba que adoption yango esalemaki na baélus nationaux ya union sacrée de la nation au bazalaki majoritairement représenté au cours de la plénière au esalemaki lelo wapi vote se déroulaki nzela ya kotombola loboko. To signaler lisusu que commission paritaire yango ekozala composée de 30 membres venant na majorité opposition pe ba expert ya chambre basse ya parlement. Kasi na ngambo ya Front commun pour le Congo FCC ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange bango baboyi kotinda ba délégué na bango na commission pour la faute ya consensus entre ba composantes Tobo Sanate Kemikololeki secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Chadari alobaki clairement que PPRD PFCC bazai ata soki mokiete ni de loin ni de près concerné na makambo zali ko salema pour la désignation de membres du nouveau bureau de la CENI. Pour la bango, bazali ko proposer concertation, c'est-à-dire qu'on va na kosolola pour que Makamonio soit chamana mesa pe processus électoral pour la 2023 et ça la déclencher na kinya nyonso. Kasi pour na bande kwa union sacré bango esi babandi mosala ba lobby ke ba konsela motote bango bapesi exemple que tant bazalaka en opposition et que bazalaka contre le processus électoral en 2006 bakendaka na ba élection te donc ce qui montre monique makambo zo sale mezama be a se retirer carrément na ba élection affaire oh ezambutu pe etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Et si mon message yango poto blevita pour la mikolo pe bana et kamaka partout pour les produits à Beltesco bimaka na coin na yo ko sombela bana pe ba ko sepela meka opesa nga raison kaka ndenge amesana na ye ko sunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosana te bachepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Pour
la intervention chirurgicale la bino topé cataracte et autres dérangés qui mamba on a Ariel optique kuna solution ici somazo aider na image pe commentaire pour Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Tolobaki on est bandeli kelelo mokilezo célébrer journée internationale de gaucher oza na mwanya zalaka gaucher to pe yo moko parents oza gaucher zo image pe commentaire oyo poye bakelelo mokilezo célébrer bino. Le 13 août, il y a chaque année mokile célèbre la journée internationale de gaucher. Journée consacrée na ba gaucher oyo selon ba étude ba savant mingi pe bazala ba gaucher na boye. Le 13 août mokile célèbre bango. Solo penza ba gaucher bazo représenter environ 12% de la population mondiale. Nakala Baïdé Belé et Zalaka répondu sur le phénomène gaucher. Bango Bazalaka considéré le cola ba anormaux naboye ba écolier mingi Bazalaka incité ya ko utiliser le boko ya droite pour na kokoma pe ko dessiner. Yango esalema ki mingi na siècle passé kasi lelo oyo ba mentalité si évolué makasi kozala gaucher et comment parfois considérer le col avantage na ba domaine mingi mbeti na sport par exemple. Et c'est que différence entre droitier na gaucher ezali na niveau ya cerveau wapi na terme plus technique ezali latéralité, c'est-à-dire uta na libumu mutu azali ko préférer ba membre ya côté gauche plutôt que ya côté droit, le boko ya gauche que le boko ya droite par exemple. Donc rien à voir na nyonso ba bakanisa ya kaba gaucher. Uta mokolo ya lelo parents soki mwana na yo aza gaucher, sunaye a continuer kokoma na gauche kasi ko imposer te akoma droitier pour koki ko déséquilibrer mayele na ye. Que vive le 13 août, que vive la journée internationale de gaucher. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KN Benyozo propose à Bino toujours mais monsieur à Kitoko. Awa, tocheli Bino extrait et émission Kindoki politique ils a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kaskobo sanate ko s'abonner. Moi, j'avais condamné la manière de faire du gouvernement à son temps, tant que Pesaki communiquait. Voilà. C'était à Goma d'ailleurs, moi j'étais aussi là-bas. Et ça lit une décision prise par le gouvernement. Alors, il a fallu que le gouvernement assigne sa partenaire ou opérateur économique pour que Batia Taboula Raza, n'est-ce pas, tous ces différents, et après, n'est-ce pas, c'est comme l'accord comme nous le Bayalobi, maintenant pour annoncer la décision. Il y avait même certaines langues qui se déliaient déjà pour dire ma promesse, tout ça. Je ne sais pas moi s'il viendra encore avec quelle parole,
Mais ce qui est important, c'était que cette décision soit appliquée pour l'intérêt de la population. Oui, mais ça, une négociation, toute la manière, il y a oui, parce que l'opérateur économique, il y a des difficultés dans bango. Parfois, il y a des choses qui sont chères. Il y a des taxes chères. Parfois, il fallait épirer la marchandise dans bango. Tant qu'on va importer à Sikadé, il y a un prix conforme selon la volonté du gouvernement. Il y a eu quand même une différence. Maintenant, le gouvernement voulait passer en vitesse supérieure. Bien sûr. Mais in fine, ils ont compris que c'était important de parler avec les partenaires. C'est ce qui a été fait. Et quitter les bosses à le premier palier, parce que le deuxième palier, il faut comment? Parce que il faut quitter. Selon vraiment, nous qui décidé dans le Conseil des ministres. Je suis le vieux singe, madame. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, j'en ai l'expérience. Et ici, je compte me rallier dans Malobaya, président Mbosso, dans Malobaya, que le pays ne peut pas s'arrêter parce que tel ou tel bail qu'on déposé. Accepter les élections, c'est un droit. Refuser aussi, c'est un droit. Ceux qui se sentent ne pas être prêts à pouvoir concourir ou concourir avec les autres, ils n'ont qu'à laisser et à baisser les bras. Mais beauté de la démocratie, bien entendu, c'est la beauté de la démocratie. Je suis d'élu de PS, 26 ans. Nous avons boycotté les élections à 2 reprises. Il n'y a pas eu des élections dans ce pays, il y a eu des élections. Parce qu'on ne peut pas refuser pour refuser. Vous refusez quoi? Le modus operandi, il y a une règle qui a été établie. Justement, na batu oyo bako tia ba candidat na bango. Soki otindi oyo yote. Est-ce que biso tokokanga yo? Est-ce que la composante nous a kayo moko? Ceux qui voient qu'ils doivent participer, ils vont donner leur candidat. Ceux qui voient que biso toko participer, c'est de leur droit. Donc là, il n'y a pas le forcing pour dire non, pour l'année européenne, ça t'aide non. Je sais qu'il que RDC a perdre 4 places au niveau mondial. On a été le football. Azalaki na 61e place. Kassilelo a se retrouvé na 65e place. PP si pas si bon. On a pas de détails na Nathan Siata. Na classement ya Fédération internationale de football association République démocratique du Congo atikali 12e na Afrique mais à perdre 4 places na monde. Fédération internationale de football association FIFA a publié mokolo ya jeudi août classement na ye mensuel na bongo République démocratique du Congo a perdre 4 places na classement mondial malgré maintien na ye na position na ye africaine loko la 12e. Et c'est qu'il faut signaler que 2 dernières rencontres ya ba léopard oyo ya République démocratique du Congo lors la dernière trêve oyo et permettre da bango tête, c'est-à-dire ezalaki satisfaisante na ba terme ya ba résultat na bongo a beta makifimbu na bandeko ya Tunisie na score ya 1-0 pe asalaki match nul contre Mali, il y a 1 but partout. Pour un rappel, dernier meilleur classement, il y a équipe nationale, il y a République démocratique du Congo, ezali ko banda na mars 2017 et Sikawapi a occupé 4e place na Afrique, pe azalaki 22e na mondial avec Florent Ibenge. Sikoyo a commis 65e na classement mondial, donc à perdre 4 places mokoka. Et puis ça matière à réflexion na ba dirigeant sportif pour baluka ndenge nini ya ko remonter pente oyo ezali malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Et cette édition, il y a le 13 août 2021, on a qui 5 qui présenté les bino merci équipe technique et rédactionnelle. Oui, c'est qui mon sac qui toque on a sima caméra, tout ça qui na Hervé Zaka régie et simama qui na Timothée Kayembe réalisation Nathan Siata toujours na coordination il y a grand lieu à communication Jimou Ketimanga na bino tokuta Nicolas Alikoya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle ndenge to salaka awa pendenge bolingaka. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino